30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans, jour pour jour, depuis République démocratique du Congo, RDC et accéda à l'indépendance, il y a Belge, et c'est comme que pays Mobimba, ils allaient célébrer 65 ans, il y a indépendance, mon colonel, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a adressé un message à la nation pour que les Congolais nyonso esengeli bata la direction moko ba politicien ndenge na ndenge pe ba Congolais ici kanyo so bazali ba salaki pe ba message entre autres Martin Fayulu oyo abeti CTP a insisté sur le dialogue avec impact toujours na idéologie. 65 ans, il y a indépendance et République démocratique du Congo historiquement. 2 jours avant, accord Monene et Sinyamaki, kuna na Washington et Sikani ni pe et Singela Kiezonga na Congo, na kati ya 65 ans, 30 ans mokoka, Rwanda azalaki ko agressé République démocratique du Congo kokote la bango na ndenge ya koluka ba richesse na bango, to pe na koluka ba biloko na bango, ba détail bolanda. Na reportage. 65e indépendance ya République démocratique du Congo ezali célébré na Kinshasa avec impact na idéologie oyo RDC ezui déjà 5 présidents Kobanda na Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, Pelelo oyo bazali bongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kokumbela mboka avec impact na idéologie kasi passation de pouvoir esalema kaka mbala moko esika nini Joseph Kabila Kabange atikela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo officiellement liboso ya population pe ya communauté internationale na bato nyonso awa na Kinshasa mot d'ordre epesamaki pe ministre ya jeunesse akitaki na terrain moko pona kokabula ba insigne ya république pona kolakisa bolingo oyo ba congolais bazali na yango na république na bango kasi ba kwenyoso na ba avenue nyoso soki otali malamu na Kinshasa awa bazali ko célébrer pe ba avenue na ba rond point ezali na ba drapeau oyo bayibi na kocha na tina ya bolingo pe kolakisa esengo oyo ba congolais bazali na yango pona kosepela indépendance ya mboka na bango kobanda 1960 kino lelo oyo esali 65 ans. Yeba ete 30 juin ya 2025 ezali marqué na signature ya accord de paix oyo plus ya moitié ya ba année ya indépendance République démocratique du Congo na partie est na ye population akufaka population a déplacaka chaque jour banda kuezikaka koboma pe ko violer et ça les makakuna kasi si na 2025 awa nde ezali marqué na signature ya accord de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda liboso ya Donald Trump kuna na États-Unis d'Amérique avec impact na idéologie ba congolais ba sepeli na yango mingi po elingi kolakisa ete indépendance ya solo nde ezwami mbala oyo po kimia eyebi na kokota na partie est ya République démocratique du Congo. Discours, il y a président de la République à l'occasion, il y a ce 65e anniversaire, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo, ils avaient qui accès essentiellement sur paix, surtout Congolais nyonso, à la direction moko pour reconstruire Moka Oyo depuis 65 ans, ils ont indépendance, héritage, bakoko et seigneur lito batela yango mobimba pe kende liboso. D'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux
et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficient institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayulu, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kasangulu et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Tshikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique. Martin Fayulu Madidi moko ya ba opposant na République démocratique du Congo azangaki ko sala message par rapport à 65 ans, il y a indépendance de la République démocratique du Congo, message basé essentiellement sur réconciliation PP Batunyon Sobaï Babon Kochanase Poté Lisanga Totonga Ekolo. Mes chers compatriotes, en ce 30 juin 2025, nous commémorons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est un moment de mémoire, mais aussi de vérité. 65 ans dans la vie d'un homme marque l'âge de la maturité, le temps de transmettre un héritage. Pour une nation, cela devrait
être celui de la stabilité, de la dignité retrouvée et de la cohésion nationale. Mais force est de constater avec lucidité et humilité que les rêves portés par nos pères fondateurs s'est étiolé. Les Congo forts, libres, dignes et prospères qu'ils espéraient peinent à se matérialiser. Pire encore, notre pays est aujourd'hui menacé dans son intégrité même. Plus de 100 localités, y compris des villes majeures comme Goma et Bukavu, sont tombées entre les mains des groupes armés. Le M23 et l'AFC, avec le soutien du Rwanda, terrorisent nos provinces du Kivu. Les ADF sèment l'horreur au nord Kivu. L'Ituri connaît l'occupation des fêtes de certaines zones par l'armée ougandaise. Et dans le Bandundu, aux portes de Kinshasa, la milice Mobondo fait régner la terreur. Ces atteintes à notre souveraineté ont plongé notre pays dans une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Plus de 25 millions de nos concitoyens ont besoin d'assistance. Plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Près de 7 millions de Congolais sont déplacés internes, exilés sur leur propre terre. Derrière ces chiffres, il y a des vies, des douleurs, des familles, et nous ne pouvons en conscience détourner le regard. Pendant trop longtemps, une culture du déni et du rejet des responsabilités a gangréné notre gouvernance. Oui, nous faisons face à des agressions extérieures, mais cela ne peut en aucun cas nous exonérer de notre responsabilité première, protéger notre peuple. Nous sommes comptables de l'unité perdue, de la misère grandissante, de l'absence d'espoir. Mais il n'est pas trop tard. Le Congo peut se relever et il se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Comme le proclame notre hymne national, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Ce moment exige un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, à son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Pour autant, nous devons rester vigilants. Aucune signature ne saurait remplacer la volonté résolue d'un peuple à défendre sa terre, à reconstruire ses institutions et à tenir debout. Nous appelons nos partenaires internationaux à faire respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à régler la question des FDLR qui ne doit pas être indéfiniment imputée au Congo et à nommer les choses avec clarté. L'agression que subit la RDC ne peut être maquillée sous l'expression des mesures de défense. Chers compatriotes, la paix durable naîtra véritablement de notre capacité à mettre en place un état de droit, à renforcer notre armée pour garantir notre intégrité territoriale, à assurer la cohésion nationale et à imposer une gouvernance intègre. L'histoire de peuple nous enseigne que
La paix passe par la cohésion et la cohésion passe par les dialogues. Voilà pourquoi je demande avec conviction et sens des responsabilités l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif entre Congolaises et Congolais sous la médiation de nos pères spirituels pour penser nos plaies, dire nos vérités et reconstruire la confiance. Le 5 juin, j'ai rencontré Félix Tshisekedi. Depuis, j'ai échangé avec d'autres leaders politiques et figures de la société civile. J'ai également fait part à l'entourage des principaux regroupements politiques de notre pays de ma volonté de rencontrer leurs leaders dans un esprit de responsabilité et d'ouverture, car l'heure n'est plus aux antagonismes stériles, mais à la réconciliation et à la cohésion nationale. Quelques Congolais, tu écoutes d'abord une réaction à propos il y a 65 ans, il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que je peux nuancer la réponse. Réponse Sangaza Boye, tu avancer, peut te reculer. Bon. Au moins dans les années, au milieu des années 60, il y a donc, tu vas 70 ans, tu vas 70 ans, ton homme a bien fait un beau quoi. Même Sentinelle à l'époque, journaliste, tout le monde a limité, communauté limité industrielle, usine les kuna trop d'entreprises déjà dans les années 60-70, journaliste au moins 9000 entreprises dans Boko. Et puis il y a aussi 91, 93. Tout le monde est vraiment mboka ndengeza boye, tu avances et tu reculer. Tu reculer dans le sens nini. Actuellement tu n'as pas même au-delà de 500 entreprises à l'État. Exact. Et toi chômage est galopant est très élevé dans Boko. Donc tu as au moins tu recommandes 90% il y a toi chômage, na toi pauvreté. Alors sur le talibien tableau est vraiment quelque part faut la vérité, ne nous voilons pas la face. Du point de vue socio-économique, tout ça, tableau est presque noir. Presque noir, pourquoi? Parce que depuis tant Mobutu, Tisikoyo, tu as reculé ma casse. Les Mboka est bien avancé, mais nous tous les autres bien sans problème. Nazo pesara longo nebele na mokolo alelo eza journée moko kitoko pona biso ba congolais zo célébrer ngo toza na sengo makasi vraiment eza journée moko kitoko depuis pour avocat na maloba malgré ça fait mboka depuis pour avocat parce que bénéfice na moko e mona na te eloko moko te o ya malonga vraiment eza kati ya 65 ans to pour venir au vivre dans le kuta bazo sala nyonso e simbate c'est-à-dire que 65 ans la biso eza okala ya mnoko bénéfice na vraiment eza na nte d'après nga mboka ils ont donc ils ont besoin kasi parce que ils ont malonga vraiment auto vivre dans la minute ezati na ba konzi ils ont senga bango ba meka vraiment pour vraiment vie sociale ya bandeko ba bongisa vraiment mboka ndenge esengeli parce que ba pont ba biloko ebele ba prince et ça mateza toujours mabe so ju boulevard du 30 juin il pose à niveau ezati ba mabulu ba nini ndenge nyoso donc yesimba vraiment te ba meka vraiment obongisa mboka ezati. Donc, il y a Yolo, quelques artistes bazanga qui message par rapport il y a 65 ans, il y a République démocratique du Congo. Joyeux anniversaire à la République démocratique du Congo. Donc, pour joyeux anniversaire à tout le monde. Joyeux anniversaire, Congo Nabiso, Mbotama et l'amour, RDC. Joyeux anniversaire, Congo Kinshasa. Donc, en tout cas, on a passé joyeux anniversaire dans Mboka. Depuis que nous avons l'indépendance, malgré les alliés spirituels jusqu'à maintenant, mais ils ont physiquement. Mais physiquement, ils ont des kitoko, Mboka ils ont bien. Surtout le léo, jeunesse à l'élo, vraiment, donc tout il a un problème vraiment très très grave pour les communes qui sont est, malgré tous les fêtés. Indépendance mais tu as pas de souci parce que tu perds de bande belé vraiment donc oyo batiki biso par rapport à agression ya mboka na ba binemi ya biso ya Congo babi toujours quand de lobby joyeux anniversaire na RDC mboka kitoko mboka laka
mboka o batu tout monde mon baba yebi pour bango tout babundela kaka mboko seke bayebi tina. Merci pour la fatigue béton to yambie kitoko notre PCP chance eza mboka na biso moko ba congolais donc sope to lingani te mo mboka marché ezate pour biso na biso mona to inana to mona bande comme si to kiela mboka na bango boye omoni belake oui bande ko ba yini biso mais bango na bango ba olingana c'est que mboka pe etambola ya bango kitoko c'est que ndenge mo biso pe mboka na biso so to lingani mboka etambola kitoko totala aka ba konza mboka te biso na biso mo non pe to linganaka bitumbeza kuna na ba Goma na ba SS toko ko sisango so pe toko ko sisa te po biso na biso pe to lingani te parce que to sisango ndé. Merci pour la fatigue béton mboka kitoko do babi grand chauffe place azali plus azala babi toujours tout droit yolonde makambu ozalo kwa ndokia loso 1500 telong lo kwa ndoki conscient fainéant fatigué liseze kende zonga ok wapi na mboka ya fatigue bayate barata mboka gu mboka elengi na meliti tina lipate na liepepe tina pente. Merci. Ministre Julien Paluku Patrick Muyaya pe ambassadeur à RDC na Japon bazalaki en face ya média na Japon kuna na cadre Expo 2025 ya Osaka Masoloni babetaki ba détail bolanda na reportage rendu par Fasuki na ba séjour na bango kuna na Japon na cadre ya Expo 2025 na Osaka. Ministre ya communication pe média Patrick Muyaya na collègue naye ya commerce extérieur Julien Paluku pe ambassadeur ya République démocratique du Congo kuna na Japon professeur Lukumwena babetaki masolo na cadre ya briefing oyo eselemaki samedi 28 juin 2025 kuna na Osaka na cadre ya forum économique RDC Japon. Na maloba na ye porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya abetaki lisolo ya signature ya accord de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda liboso ya président ya États-Unis d'Amérique Donald Trump. On a porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya alobiete signature ya accord de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda ezali ko marqué jour moko historique na diplomatie ezali couronné na ba effort oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki na kosala depuis accession na ye na pouvoir ba accord oyo efongoli horizon ya sika pour la population ya République démocratique du Congo pe population ya est ya pays oyo ba umeli plus de 30 ans na kati ya souffrance na kati ya guerre kasi kimia eyebi na kokota. Patrick Muyaya abeti sete mingi na koyebisa ba Congolais ke esengeli kozala vigilant pour la mise en œuvre ya ba accord oyo historique oyo signamé entre RDC na Rwanda. Ministre ya communication pe média alobiete kolandisama na maloba ya tete mokonzi ekolo oyo alobaki na interview avant signature ya accord de paix koloba ete ezali possible pour na président ya États-Unis d'Amérique Donald Trump a remporté prix Nobel pour na mosala oyo azali kosala ya koboma ba moto surtout awa na République démocratique du Congo oyo etumbi bandako ebele population pe ba famille ebele batikali na pasi kasi Donald Trump a réussir na ko maîtriser situation oyo. Côté na ye ministre ya commerce extérieur a salué accord de paix oyo République démocratique du Congo na Rwanda bayebi na ko signer ezali kumoko dire oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na ko beta pour na ko calmer pe ko silisa situation oyo nyo surtout ezali na este ya République démocratique du Congo crise oyo esengelaki esila bana mboka bakufate bana mboka bazala na kimia a évoqué accord na camp ya David oyo ezalaki signé na Washington le 17 septembre 1978 oyo etiaki fin na conflit oyo et dira plus de 30 ans entre Israël na Égypte. Ministre ya commerce extérieur a réitéré confiance na médiation musclée ya États-Unis d'Amérique. A avancé na maloba na ye pour na koloba ete accord nyonso te ezalaka signé na États-Unis d'Amérique. Succès na yango ezalaka ya makasi
yango nde esukisaka makambo nyonso. Même avis na ambassadeur ya République démocratique du Congo na Japon, professeur Lukumwena, et alobeli toujours pe a salué ba accord de paix oyo yutskozala signé na États-Unis d'Amérique. Yebete semaine ya exposition oyo ezali kosalema na Osaka kuna na Japon. Ba clôturer yango mokolo ya lelo 30 juin 2025 oyo ezalaki na thème central concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Ezali marqué na délégation ya monene oyo ekumbamaki epai ya premier ministre Judith Tuluka Suminwa oyo ba participer avec impact na idéologie. Na sujet ya exposition, ministre ya commerce extérieur alobie participation na foire pe exposition ezali investissement stratégique pour na pays. Ezali contribuer na amélioration ya image ya pays oyo bato misusu bakenda na yango na ndenge ya mabe kasi participation oyo elakisi ete République démocratique du Congo ezali na ba potentiel to pe ba capacité nyonso oyo ekoki kopesa na monde. Ministre ya commerce extérieur Julien Paluku a salué réussite ya forum économique oyo esalemi na Japon na participation ya République démocratique du Congo. Ezalaki opportunité pour la République démocratique du Congo pour mobiliser 120 industries pe ba investisseurs japonais pour baya na République démocratique du Congo ba présenter ba opportunité d'affaires ya RDC pe travaux oyo ezalaki couronné na signature ya mémorandum d'attente entre Keret Resources et société japonaise pour la exploitation ya manganèse na province ya Congo central. Pour na kosilisa ministre ya communication pe média Patrick Muyaya asengi na population nyonso bazwa temps ya kotanga ba accord de paix oyo ezwami après 3 décennies ya makila kotanga na partie est de la République démocratique du Congo si ba accord oyo et salemi pona kobare route na ba spéculation nyonso. Petexo mosungi ya mabota eli ba congolais Maxam dentifrice ya solo pona minoko ezala propre. Mwana nyonso akola na Kinshasa dentifrice ezalaka mibale te tokola kaka na Maxam Betexco ayeli biso ba variété ya Maxam soki osukoli nango monoko journée mobima posa kaka bapesa yo babise. Betexco ayaki deya na solution ya Maxam rouge oyo bozali komona awa okobrose na yango kitoko makasi Maxam bleu po eza fraîche soki obrose yango na ntongo ezobatela monoko na yo tipo kwa otika makala mpona kolambela Maxam à la brette eza na likala na kati fraîche oyo dentifrice Maxam azali kotia na monoko ya bakongolais kimamba bubwaka dentifrice asali toza nango somba ba Maxam minu ya bana ezala protégé Betexco merci pona Maxam solo kitoko ya libela na monoko avec Jimou Kendi sans filtre et Sikani ni rédaction KNB il ça la analyse et actualité P2 Barabongo comme ça la éditorial avis à rédaction sur Oyo Isaïe Koleka Oyo Babongo kolanda entièreté nango na page Facebook avec Jimou Kendi na TikTok avec Jimou Kendi peut surtout vous s'abonner et belé la chaîne YouTube avec Jimou Kendi Kunande to Panzakanteke pe to pe saka détail ya masolo ningi ezali koleka na actualité. Accord et signement liboso ya Donald Trump ministre des affaires étrangères ya République démocratique du Congo Thérèse Kaikwama na ministre ya affaires étrangères ya Rwanda Olivier Nduhungirehe oyo bayebaki bongo ko signer accord liboso ya Marco Rubio. Donald Trump a bengi bango mbangu alobi boya awa na sabino clairement o esengeli bosala tobe o esengeli monde et retenir le 27 juin 2025 et kotikala à jamais gravé na mémoire ya ba congolais pambate ba congolais ba komisi dossier ya batuko kufa na est ya pays na Maison Blanche tope na bureau ovale ya président ya grande puissance ya monde kuna Donald Trump question ya République démocratique du Congo est préoccupé makasi pe Thérèse Kaikwama azalaki clair na maloba na ye alobi que to signer ba accord pona ko signer te mais to signer pour population ba souffra pendant 30 ans bazwa kimia ya solo
lokola mission ya Nations Unies, mission ya États-Unis en tant que force, mission ya monde entier et nous croyons que kimia ezala partout, kimia ya République démocratique du Congo ezali préoccupation. Victoire ya ba vrai Congolais côté ya ba étranger, côté ya ba nguna nde bazali kolela na minute oyo po ba yebi nini basala te, misusu bazali ko piquer ba crise, misusu bazali ko lobaka Cop et Baby Félix Antoine Tshisekedi assis à lobaka yango. Le M23 c'est Joseph Kabila, le M23 c'est Kagame. Et lelo oyo na miso ya batu nyonso Kagame na Kabila babibi na poisa. Et ça dit que oyo ezali ko sale masikoyo bangonde bazali ba meilleur perdant, pamba te ba perdre kitoko, mais bazali ko sala neti ko zonga. Mais entre-temps République démocratique du Congo na ba instance mususu azali ko continuer ko landela batu o babomi. Batu o basali ke ba vie ba Congolais esila. Et sengeli boyo retenir eloko moko. Corneille Nanga, Sulutani Makenga, Bertrand Bisimwa, bazali batu ya kokangama, bakokanga bango parce que ba crime oyo ba commettre na sol congolais et kotika la bongo te. On a sur l'édition lelo, bonne fête de l'indépendance, la vie sur actualité, vous allez continuer. Dans ma page Facebook, il y a KNB News. Kende kobeta kuna okolanda ba information kuna télémaraté na TikTok na biso KNB News kuna pe ba information télémaraté surtout mingi na chaîne na YouTube KNB News avec un partenaire idéologie biso to informara bino na ndenge Congo ezali kokende avec beaucoup de professionnalisme et surtout intelligence. Betu par rapport à bao différence yena. Joyeuse fête ya indépendance na bino nyonso ekeyo. Oui. Magazine.